Le logo mona soda moka kufi na ina armo yo kato chef de peloton tabomi. Parti à santo yo tangi azami saki nkestere mené. Mais actuellement ça dans sa boss ni za ko régner. Est-ce que zo kan ça ki ni mo frapper? Dans ce zo régner o ngamo. Mais ni attaquant ta boîte baba to monya ngote des génériques o tangi na ngana te soki a prématuré to mort né. Na ebité bolukela ngo siga. Bote bande ko balandi émission Congo lelo o ezaka bongo présenté par moi-même Tadé de Liège. Merci de vous allez ébélé vous allez qu'on a sur www.info16.com babi vrai site ta kitoko. Bande ko balandi lo na sengo na tomba pona bino moko artiste et cultura pays vina Congo ya Fils Lasey. Mbote Fils Lasey. Ouais, Mbote Tadé de Liège. OK, bonne santé. La santé superposée, santé peuple vraiment formé. OK, Fils Lasey avec cultura pays vi ozaki na orchestre non na kombo ya Ken Dorsey. Ken Dorsey kenda wapi? Au moment oyo moko to ndenge. Ouais, Ken Dorsey ezala mouvement na ngawa vrai mais to changona no ezala kuna to ça dans une carrière professionnelle sigoyo. Donc ya monde nazana cultura pays vi na mosque d'amour mais c'est Google on a appelé ça mbote à passant. Kokano charge ba musicien ti te kokokate c'est trop dit. Kokokate c'est trop dit pour na réaliser oyo ba master ebele ti le ba reva ko réaliser quoi. Na sala ya ngo na kota ba studio ya danger, ba clip ya danger. Donc na sala on a ko sala mais ngamo na talité tout ti ko ça peuple congolais ba dia ba to bana. Partout au Kenya ba mona déjà congolais c'est des musiciens. On se comprend. Il y a un moment que non, mais si on a deux ça, les élèves vraiment professionnels, tes amis semi-pro, soit amateur, na obengango. Des photos auto côté ceux qui professionnalisme dans autres. Donc on a ben il faut que les gars pas venir ngai pas ya idole ngai Félix Oiseau comme monstre d'amour comme ça on continue chemin quoi. Donc il y a moi là. Au côté ba studio trop et album non plus un peu na succès pété moi était que mon faut face là quand même ba de pli qui ba jeune au ba sika bon ça m'a quand même bien par rapport na yo parce que simba mais bon quand même simbi et ko ça la musique il y a bien na ko ça succès ça m'a quand même balé vous comprenez donc ko ça la musique il y a bien na succès et ça m'a quand même balé mais ce que ça est bien et quand même le succès vrai ou faux et à faux et à faux et na ma mission ba ça la musique il y a danger mais ba ça la succès basé belé pour nga ko ndotango lo mutu lo wa gaspindia mwana ina na beta kita danger ayemba danger mais ayeba na aide mais akenda ba poto azonga ka ozo comprendre ko beta musique ya succès ko be ko sala succès na ko beta musique abeza makambi balé différent na sala musique na ba norme ndenge zala mais c'est to sala succès te un soupo na sala na promotion te donc ba o bazwa temps ko yoka musique on va comprendre que te garçon azana venir donc c'est ça quoi. OK, avant ça l'orchestre na yo, vous avez pas ya set and play. Mais neni bilon bana set and play, vous allez se retrouver directement dans la culture pays vie. Ouais, c'est normal de se retrouver dans la culture pays vie. Nazala musicien set and play oui, na zone numéro nazala musicien set and play, yé azala déjà dans culture. De so yo ki album ya kala ya culture, ayemba asala ba vocal. Ngaya wana kuksa bolingo esina bimino partant. Les jours sont 7, dans une semaine fais-moi un pour s'installer dans ton amour. Donc le blog a cette play ayemba déjà na ba mission yo soto yebi ya kiltira wana azala déjà alongwaka siko azongi na ndaku na ye azawana yenda disciplinaire na biso na pese mbote na musika na Kenya Shogo Mogerenga na benga gae Saint-Esprit na pese mbote wana bena parmi batu ba kochanga na ozala jamais ignorant ou soit nazala ingrat quoi. Donc nazala na set and play et arrivé que à partir à Luanda a intégré groupe azongi na culture pays vinga pe a na kini makambo esali na kota culture pays et cause na problème te tozawa na et puis o eza papa na mwana elboso te bazala esika moko quoi kaka na culture no mona kezana batu musu azala be leader ya kingani me base retrouver wana ngali ngande vérité ngetinani oh tozana mais pour culture na to ba espère ne basangana so na culture mona ke ba leader to na chanteur na biso makasa za na Junior Wendo na pese mbote na mikili Junior Wendo azala leader na orchestre na ngaba et sala makambo eko sala bazala na ba Junior Milimo tozala lelo na ba Junior Wendo na ba Milimo tout na culture pays biso tout coaching ya mutu moko monstre d'amour Félix Oiseau quoi ozo comprendre de makambo ezala bongo quoi.
R qui n'a culture PIV, bateau Koutakiwana, est-ce que Bayamba vraiment bien? Ouais, Bayamba très bien. Pour majorité de bateau Bazana Bayamba déjà, vraiment Moutamakambo Soda. On peut savoir tout. On a regretté une question tout na absence ya mutumoko wa yambanga motivanga sumakasi Edidol c'est masana biso ote otiga biso que son âme repose en paix. Dans parmi bateau Bayamba super posé. Tout le monde a cultivé ayambanga bien banana chef d'orchestre Eclipse Mososo Kitati Nanza Umbonda. C'est comme si arrivé na yo même ba moro liwa na kata cultura. Non, loin de là quoi. Loin de là dans liwa ezana mo liwa. Les autres monde avait na ba arme. On moni ko biso na musique ya. Batu ba kipa mara na biso fort. Les autres monde na soda mo ka kufi na arme. Yo ka to chef de peloton tabomier. Yo ka to chef de bataillon tabomier. Mais mission me kaka ko kufa. Bakigiri ko yo bime belena kabela geli panatongo lobi kuna lia kipanan donc ezala nango ka bongo donc musique un musicien malgré musala tozo exercer mais mutu na mutu faut ba contrôler vie na ye ozo comprendre yango ngana loba mingi na kondana mingi bato to tambola na bango to benga ba biro na biso faut ba zala wana ko vena baptiste na moko pesa ba conseil ya bien pour à part vie musicale to ana vie moko to menana banda kuna ba famille ndeti mutu nyonso ozo comprendre donc totambusa ngo ndenge nini donc master adaya ezateke na ponga na yaki to pona boete et ali wanza mta permettre ali we pour exemple batumsu asala accident akufi pété ozo comprendre ponga na retourner question nini ebomara emsu po yebelo ebomara te donc moi na maya kufa que son âme repose en paix ayambanga très bien to lingana ki fort donc ti akufi to zalaka ka bon terme na ye donc c'est ça quoi. OK, fils Lassé, pourquoi yamoko omi bengaka leader à Tchango? Ah, ngamna mibenga ngota bana Tchango nde bapesanga kombo wana ya leader à Tchango. Mais na Tchango ba ebioté. Bon, yo il faut quitter na micro balader na Tchango bando vérifier ba ebinga to ba ebinga te ngana parmi ba artistes rares o basala ba événement oyo ebele na Tchango basala yango te. Ozo comprendre? Événement nyo sala ngani ngakozala clear ni nyo sana Tchango parce que na Tchango to ebi je sa kazawana to ebi just bien nazawana to ebi parti ya Santa Zana ma yo batanga ka na bana Tchango. Bato yo tangi wana na critère nini? Ba kombo yo tangi na critère nini? Mais tout le monde a un concert na Tchango, même banzemo na bango yokanaka, mais yo beta ta concert monté na Tchango. Mais yo sigo il faut ce qu'on même micro oyo otuna bango boyebi fils la c'est leader à Tchango. Ba webi soge ba yebi ngai. Pour mutu a ignorer peut-être salika sala qui danger na yo comprendre. Ba mutu ba yebi nga pona beta musique na Tchango wana na sala banzembu ba clip eleka na ba télévision o bango ba koka même pas. Ozo comprendre. Il faut yeba mutu ozotanga sala musique nini. Ngana beti musique typique na sali ba clip na beti ba concert VIP ba concert populaire o ba image ezali ko témoigner ozo comprendre vena biso José Bainda ma seul événement sala makana ville ya Kinshasa festival socio-culturel sala makana district ya Tchango ozo comprendre na beta na BCBG jour moko na ba 17h ba 17h ti 21h papa chéri Jibin Piana na pese mbote ayo beta a clôturer soirée. Ozo moi na beta na ba orchestre ya ndenge na ndenge ba wenge mususu ya wana ba mela pe ma public esenga fils Lassé bato yo tanga bazala kunata soki bazala na Tchango mais faut tout na ba koma wapi bazala wapi enga na beta musique na Tchango na beti na ba apocalypse 22 wana ba tout un service na pesa bienvenue kamba ba mbote sila zali boss bienvenue abenga ba orchestre nyoso ya Tchango boya bo beta awa na apocalypse ozo comprendre boya bobeta na apocalypse acha salle acha ba instrument banani baya et puis ba obaya wana kende tuna na apocalypse na sala bango nini na beta na ba Marie Atanjo ba salle VIP na beta ba marché liberté 10 ans ya liberté na beta ba concert ebele na kenda ba bumbu ba capoble to voyager to ke ki quit na festival na makambu ya liwa event na biso King Kester na compte ya okenda pe yo moko te parti à Santa pa kenda pe ki quit na compte ya King Kester toujours au moins sigo ndebi no botumbola rabatu. Mais yo ce qu'il faut tout na partie à Santa Kenda ndenge nini ozo comprendre ngana kenda nazalaka loger so numéro chambre ko ki mangai na kenda ki kwiti tozo vanda na hôtel ya muzitu ezate lokwa mutu mwa beta musique ya interprétation alandi na ndenge na batune yo vanda pa tata mwasi yo vanda pa noko comme ça to luka mwa li dusu mwa bwe na yemba batu ba découvrir que mutu a ucho kufa ngabe
na accent na ye. Mais yo so question ko beta na quit ndengeni parce que ozaki musicien te ya kin kester mené ya. Bato bakene na quit zaki ba musicien ya kin kester mené ya. Chala mwana kenda zala musicien kin kester mené. Pati ya santo yo tangi za musicien kin kester mené. Mais abeta na orchestre kin kester mené. Abeta kuna aucun jour. Vérifier formation za muta presse. Ozo comprendre abeta kuna aucun jour. Donc on a préféré que tu tombes ma solo ya boama be que na fula mutu mo o ye moko kuto yom na caméra lingaka na ete bana poto ba de mais on a na suba lobe ngana chanter na culture pays orchestre munene ya mbogo yo tozo binisa batu bazela boama be bo comprendre ba direction donc j'ai en wana. Ça va. Dans l'ingapé aussi, la personne a capé la mort, c'est pas ça. Nous sommes dans la poto vraiment. Là, je vois Patrick Valencio qui nous suit depuis les États-Unis. Patrick Valencio et sa femme Liliane, Bambote Belé. Et salutation spéciale, on a Zoé Kambi, on a toujours le Donald Trump congolais, mais en France, Zoé Kambi. C'est absolument extrêmement raka, fils Lassey. Extrait, il y a Boama B. Pour Migolo, tout ça, l'album Boama B. To ya makambo na ngai ya kala o na bwaka mopanzi te banda bano makambo ya kala et puis au succès ce qu'on dit na bozama be na raisonner makambo yo boama be zo ya mabe poso tali na ba vocal na che surtout na nzembo ye moko prise monstre d'amour vocal mo na che wana o Berry Pubu Carlos lumière ya kafufu wana do abimi déjà na kati wana do aza déjà Berry Pubu Carlos lumière ya kafufu aza déjà wana odilo mapuya azali Clovis Kininga bambote sibo zali bazade ya kosepela kwa na osela ba omwelo moko na china nzembo ya prise comme par hasard chéra meminga na jardin zoologique poto que les promenades d'amour totamboli totalimbolo konzoko na ngando emetokomi na kaja caméléon à refléter couleur rose, couleur d'amour, c'est que yangana yo e komama. Clovis Kininga, c'est que yangana yo e bombana. Jires Mango, Ilandri Jeko, Joël Malou, Blaise Panzouye, Eric Binda. Donc wana ezabena batu bayo kamona nzembo ya monstre d'amour comme par hasard. Ok, c'était là en exclusivité Bozamabe plutôt, Bozamabe vraiment. Cet extrait, je l'ai dit à Talet Asama qui nous suit depuis quelque part, nulle part ailleurs, exclusivité à Boye. Et ça, la marquaka na www.info16.com. Et on a beau s'abonner à la chaîne de YouTube, comme Info16, si à partir de YouTube, comme Info16, on s'abonner pour Olanda, actualité na biso, ndenge ezalaka toujours pas encore. Ok, la page na biso, comme Info16, au moins la page na biso, vous allez au appuyer sur j'aime et vous avez vraiment malamo mingi, pas programme ya culture pays et ça n'engeni. Le programme de Cultura PV et que bien tout génériquement singlement tout sali debout africain où il se retrouver dans la langue ébélée. Donc, ça demande de en Europe tout sali debout africain na motema moko batu bachali to vraiment bayoka na yabi ke ba mboka ébélé ba se retrouver déjà na titre on a debout africain ne se retrouver to sali amona langue moko lo ba mabakota ba Mali ba Sénégal ba pays ba West africain Kimambara na langue wana batu bayoka ngo bayoka portugais anglais français lingala bayoka kiarabe donc ba langue eza moins ebele na 4 minutes wana kaka et puis bayoka lisuba ba maloba sika on nzamba tindeli monstre d'amour Félix Wazekwa batu bayoka ngo do bocha litoi ebele setula ba body na Chine cha vraiment litoi oyoka ba verbe sika o monstre atindi po setula c'est soit album ya monstre bimi ya genre kaena biki azulu galaba verbe bamaloba sika donc yango ils avaient même rôle na pesa ba Odilo Mapuya ba Clovis Kininga Berry Pubu Carlos donc fils Lassey, une question sur debout africain sur le marché des disques album to single sikezaka ya Koffi Olomide Nyatakans. Est-ce que tu penses que single la bino na debout africain et qu'on frappe plus que même Nyatakans? Oui, c'est le marché ni ça. Sur le marché du disque, single à Sikezaraka, Nyatakans. Est-ce qu'ils ont quand ça debout africain et qu'on frappe plus que même Nyatakans? Film où déjà frappé, il les ont frappé. Film où tu as quand ça qu'ils allaient dans ce moyen congolais, mais comme il y a un mondial.
soki ba MHD ba komo beta ma obeta ba concert akati pena babin film boudon. Mais actuellement, ça dans sa boss ni ça ko régner. Est-ce que vous quand ça qui nous dans frapper? Dans ce régner oh nga. Mais ni attaquant ta ba boîte baba to monya ngote. Na do yondo zo informer nga kezana dance mo bobimi na tika lo mona ngote na yo ki ngote. Jusque là na pesa so coup de chapeau na Robino Mundibu de Chana no boy c'est bon déjà na zo mona lisusu massa na ngai déplique pour moi c'est bon. Donc bango wana quoi na éviter soki andelo ka siko e bakisa mi après bango ezana onte. Donc ba tubaze la ba consommer des goûts africains ba comprendre ce ndenge culture pays vie ezo vibrer. Donc ni attaquant d'après fils la sey ni attaquant c'est simbi na ngote. Te na yebi yango kututé. Eza ba ngamba ko simba ou pas na yebi yango te na mona yango te. Mais les albums ya quoi rapport à Koffi Olomide? Maintenant na mona yango te. Ele ka diana ba TV. Shengana Natalia yango te ya na yebi te. Shengana Natalia yango te. Donc na minute ko ba tubaze la debout africain version audio dans quelques jours déjà bazo zo yango et puis to ça la clip nango retour à monstre na mi ki to beti clip ba po moi ça que ça la tenue il y a différentes nationalités pour que le drapeau il y a pays africain pour y avoir on a clip il y a debout africain vous comprenez donc Erazoya direct petit clip TV biso de ampanzi wana to gagnera bango déjà pour s'écrire on a pas monstre so bango le roi fier l'équipe moi ba ozo maele wana ezate vous comprenez bazalaka bongo bilo na bango total ya moda. OK merci fils la sey comme na suka bambo tenenge zara toujours. Wa na pesa bambote belena na ndeko na ngai mutu na ngai masa na ngai papa na Kevin Mwinga 16 mm mobile ya série 16 mm mobile ya série na préciser les sous. Merci à toi na opportunité ndenge zalaka bosa na mutu na été na otala kotango la kuna na moni Moïse Mbemba Beri Pubu Carlos lumière ya kanfufu yo vraiment ya yo yango et puis na obosa na te c'est tout là c'est babodi excès de gaz Jogo Yamba na obosa na te Clovis Kininga le baron du crème la crème du baron yo ebi masolo ndeni ezobeta ma Blaise Bobo héritier Minimbu Priska Mumbambi na bosanité Paola Mfumu ngai Paola Mfumu ngai ndeto solaki donc j'ai yango Blaise Bobo patron masolo yango donc na pesi batu tout o balingaka fils lacé et puis qu'il tira pays vu mobimba bambote na pesi bino bambote bo zalaka na biso ensemble bientôt bozo zo debout africain na bilengi na mon nion surtout ndenge bozo zela donc bozo ba danse na biso ya mikolo bozo ba verbe ya sika au monstre d'amour à sali bino mais robosa na teke ebele pour na presser pour na nini bazo bota ba prématuré ndé générique o tangela ngana ete soki ya prématuré to mort né na ebité bolukela ngo sika peut-être yana mort né yo kansanga na mona mutabota bi akufa na ndako kutako ya te vers cimetière do ba shango ya mwana kwa yaka pangusama ya miso motema pasi yaka obongisa motema oyesi ezoki bapota yaka ozongisela nga esengwe nakomi na mawa j'ai ya mwana kwa onyo solingi atende nga abengi nga na plus 243 89 9 671 671 plus 243 89 9 671 671 ozonga fils la set robeta kati na nenga coulis quoi j'ai à moi bientôt boa mabe. C'était là fils la sey moko ya soldat ya culture pays vie na de présence na ye et c'est peut ba na potonyos ba se retrouver ba bilenga boza toujours ezala kaka na kati ya www.info16.com bi site kitoko ya wana r yango wela déjà pour s'abonner na compte YouTube na biso okomikaka info16 ndenge ezalaka ou encore na page Facebook na biso okomikaka info16 ba bi salutation spéciale na Noé Pacheco qui nous suit depuis Paris vraiment ba mbote ya trop na yo Noé Pacheco salutation spéciale aussi na honorable Nelly Mwinga vraiment mbote trop pourquoi pas aussi na Taneta Sangwa ainsi que Petronel Lifumba autrement appelé Petroussa ndenge zalaka toujours bandeko balandi émission Congo lelo vraiment tokomi na suka merci de bien de bolanda kibiso quant à moi je vous dis au revoir. Say